Bonjour très chers internautes, bonjour avec des couronnes aux amis et assistants fidèles de cette très belle émission Moulié Bataladora, que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple de Dieu. Partout là où vous êtes en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Laisse que la grâce et l'amour de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. J'ai l'habitude de vous expliquer que cette émission intitulée Moulié Bataladora, c'est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire une femme bataillante, une femme courageuse. Moi, c'est Bitumba. Je n'ai jamais croisé le bras. Je suis là, votre humble servante innocemment riche de Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Et dans notre mission Moulié Bataladora, moi, c'est Bitumba, une femme bataillante, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Donc, tous les bandes et politique. Quand nous disons que nous parlons de tout, c'est la socio-culturelle, la nyonso, la makambouya, la réalité au corps, dans le dernier temps. Mais nous sommes plus basés dans l'édification à peuple de Dieu. Ce qui veut dire, tu peux filmer même au théâtre, tu peux réaliser même matanga moko, mais le banabiso ya souka, et ça qu'on a démontré muto que la vie est un évangile souka nango. Après souka wana nous avons quelque part là-haut dans tous les aspects. Donc nous ne jugeons point parce que l'unique personne qui peut juger c'est Dieu. Les lots vraiment nous avons l'impression attention à bino nzambazo fongola c'est grâce à bino voici ta kabiso bino bo charge ka ba unité na bino pour nous yo kabiso musa les a évoluer grâce à Dieu vraiment nali ko remercier ba collaborateur ya Moulié Bataladora. Premièrement, grande collaboratrice Nabiso Oyalunga Kimboka Irlande, Aketina Congo Kinshasa, pour bakutana le visionnaire de Moulié Bataladora qui est le grand réalisateur Serge Lutumba, Oyalunga Kipe en Angola, Makenaki Kosala Musala, na Congo démocratique. Je remercie, elle est là vraiment, la maman Mado Bikembo. Le papa Vicky El Ozana. On a la collaboratrice Nabiso Barana Irlande, mais la maman Mado a déplacé qui peut que ça Moussala Congo. Et je remercie encore notre collaboratrice qui est en Belgique, c'est la maman Bibi Tantona Niang, c'est le poste de papa Jacques Akwiti. Et je remercie notre grand-papa, le premier, le responsable vraiment, c'est un grand monsieur, papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal Eben en Paris. Et lui-même, notre PDG numéro 1, notre directeur numéro 1 de tout, à lui, nous devons toute notre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances, qui est la parole faite chair, Dieu faite chair, Dieu au milieu de nous. Il est notre PDG directeur, le numéro 1, et notre visionnaire, le grand réalisateur Serge Lutumba. Ensemble, ils ont ça l'équipe, l'union fait la force, il y a Moulié Bataladora. Aria Technique, je vous remercie infiniment. Dans Moussa Bokenda Tina Congo, vraiment. Yango Boutomoni, ba image comme Elibiso en Angola. Na Congo, Moulié Bataladora, qui nous sommes salama kasi, au Bakangi Mabokoti. Mais infelizmente, parce que, infelizmente, au portugais, présentatrice, Linoncia, Atikalaki, parce que Zaki dit, il y a finance. Je vous ai dit chaque fois que nous avons besoin de vos finances. Nous avons besoin de soutien financièrement, matériellement, spirituellement. Finance les angaki vraiment, Yango Mouni, Yomoko Los, les grands réalisateurs, les visionnaires, Akenda Yomoko na Kinshasa, na Congo, et puis côté pays à Irlande, Maman Mado Bikembo Akenda Kipe Yemoko na Congo, dans Bakuta na Kibango Mibale déjà, et Simba na Kimakasi, Moko Avandi na caméra, Moko Avandi na Kiti. Bon, remarquez que image que vous avez vraiment stabilité parce que c'est la maman Mado Bikembo, moi si à Simba qui caméra, le visionnaire, Oya Misana ko filmé, le grand réalisateur, Muto caméra Simba Kaye, Serge Lutumba, donc il y a Avandi na Kiti, quoi ça Moussala. Mais Obiki Moussala wana ezali poto édifier peuple de Dieu. Moussala wana ezali parce que batu ba comprendre réellement quel temps que nous vivons. Grâce à Nzambe ko beta ba porte parce que ba papa Mikolo bakanga ki ba porte sans mentir, sans commentaire, ba papa Mikolo bakangela ki biso ba porte. Donc le grand réalisateur Serge Lutumba qui obligé à kokene kolu quand même ba oyo bazo bota malelo poto mukile mona bango. Na grâce wana le grand réalisateur kutana mama DS Lupinga
Lupinga, vraiment si on prononce bien, la maman déesse Lupinga, oh pasaki moko ba mikolo, mais Dieu ya ba abi oh ezana katikati ya basala nzambe. Quand nous disons le serviteur de Dieu, chanteur, chanteuse, pasteur, mwasito mobali, évangéliste, tous les 5 ministères, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, bango nyon surtout, ndesali que maman déesse Lupinga alo. Vous avez témoignage mo munene, à côté qui vraiment tena témoignage mais ça à la kisi oye et sali que atika loko bondela. Oyebi lisumu nini oye ezali soki ame moko elongwe. Jésus-Christ a fait si biso lisese mobateli bapata ezali na 100 brebis na ye. Moko abunginzela. Atiki 99 wana na place moko assuré. Akiti akekoluka moko wana po azonga po sala chiffre 100. Siko boni ya basala nzambe oyo bavandi na bandako. Boni ya bana nzambe oyo bavandi na bandako avec le don et vandi pourquoi étouffé par qui? Peut-être le grand, peut-être le faux. Donc peut-être doctrine moko bakomi kozwa babungisi pepe de dienzela likolo ya mbo, likolo ya mbongo. J'ai besoin de votre attention s'il vous plaît. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bolanda le grand réalisateur Serge Lutumba, ndenge basola kina mama DS Lupinga bino moko boyoka. Après wana tozong ensemble na bino. À l'écoute. Merci maman Inacia Marius da Silva. Na musala kitoko oyo komesa ko sala na kati ya émission ya Bataladora montagne ko pesingai. Lelo na kati ya Kisasa nakutanaki na mama DS Lupinga oyo azalaki moko ya basali na Nzambe pe azalaki moko ya bana na Nzambe oyo lelo oyo ye moko na kati ya émission Mule ya Bataladora akoyebisa bino atiki kosambela pona nini ngai na volo bango te ye moko mama DS Lupinga akoyebisa bino mbote mingi mama DS Lupinga mbote papa journaliste mama DS na ebite lelo bazotala yo na kati ya émission Mule ya Bataladora. Ngai lelo na kati na Congo na mikio na monyo tina kolando na kati ya plateau ya ICC News. Mama DS, lelo yo tika lo sambo pona nini? Papa na ngai. Oyebi eloko lokwa lo sambo. Oyeza ko bikisa bato, mais muta boya yango. Ezoka musote, muta lobi ngai na kokili susu kosambela. Quand le sang il y a beaucoup de choses. Il y a des saletés où ils ont les cas place au bar dans un bazar. Il faut me la faire. Maman DS, le salité que vous avez ceux qui nous ont aza pour aza propre fan quatre église. Salité que vous avez ceux qui te fidèles nos fidèles, ne vous a salité. Commençons par bateau terre biso. Salité. Bayembi l'église salité. Biso be ba auto yé na moi propriété la biso to côté sur la carte Maman DS le bela bana mission Mule Bataladora bazotala yo batlokola papa José Pierre Diavanga batlokola papa Vicky olelo afungoli motema atini mwasi na Afrique lokola maman Mando Bikembe le bela bango vérité maman salita ngo ibouta yela mobi ya kati ya mutubi ya nini papa na ngai salité ta na solo ba salité o eza la kati na ngai muto akomona salité wana te. Moto a son sondé cœur n'a rien à l'homme mais à Nzambe. Mais bien sûr, tout le monde a salité là-bas, acte tout ça. Moyembi yanzambe umelibangi. Moyembi yanzambe. Moto ekobo ya kosoka basi abaninga na basi na kati. Moté yo aza pasteur. A sente basi mi bare misato. Bon ngai ata na komi le pasteur. Est-ce na ya kaka pona kota la mbindo wana. Ya wana longwe na lobi na bato ba ngala satala. Na sa pasteur ya l'hôpital te ba consacré depuis 2002. J'ai quitté ma communauté pour que je reste avec des païens. Maman DS, le lot de tes salis est individuel. Il y a le lot de vie na peut prendre le gloire au pasteur. Papa là, nous habitons ça va imiter à Christ. Bien Bible total madame. Christ qui est notre maître. Ce qui est biso, to yebi ko sala le quoi ya sala kité. À quoi est bon la bampate au bazoya pour y le longa hôtel le longa. Exemple la ngezani yo kainga ce qu'on hôtel. Au kainga hôtel. Na mobali ya muto yo yebi okuti ngai nazomela bangi okuti ngai nazomela masanga pona matala po dio nasala papa natanga ne bakombola bato ngo ponga na yebe ba msula kutana na basala yoloka ba yembi ya grave bangi c'est trop dit hôtel c'est trop dit maman DS vraiment le bel puissance solo pot moi ko tanga bakombola l'église yo omona
yo oyoka papa na ngai soko cheka ka tembe na kopesa na air auto kesko la kauka okuta basali ya je te dis que je ne sais pas si bazanga ba monsieur chrétien ou chrétien musicien moi je ne sais pas nazo juger bango te mais nazo loba soko lobika na tanga na kotangelo ngamoko na kuta bango droit zela para ebisola tant to yemba banze mala to zuka cantique na bisola ba faire ba yembi wala ba faire ba ka batuma faire à côté la maison natangi faire pas faire mokili yo bina tanga ba wanza mbete place on na wuto na boy ba faire alobi na yembi abakata ngai pe mona nzabolo la cha Jésus na ti abakata vous trouvez bon que ndenge to zali a boy ba tango ba osela nzambe biso tutala ba maison na katso onke ye moko mutu ana lobaki balanda kombo na te me bacha kombo ya Jésus na place wa zoma ko bolongola te bolimise e kozala te rega studio te boche kombo ya Jésus papa na kolimbisa te je forte regretter na tanga ta na ndeko na ngauto ko fama rimisa mo pe akufina ye obi ke la pesa o yine na sima ye pa boka gege na regretta ke mutu la linga lo kwa yazate donc mutu ayini saka le sumakasi et effort possible osomona nde tozokosela bato ya nzambe makabi ye mpe na suka na ye atanga nga na ndimela nzambe ya bagege tozosala yango publicité te parce que eza makambo na bango mais nalobi bana ya nzambe nde badétruire mokili oyo toza nango lelo soko moi lelo bato babeke ebele bautekela baeglise miyibe bapaster badimi na bofrone bato bakosala te kosengaka bango yango chaque jour comme lokola nyongo bachantre bakendaka kosengaka bamboko mpe bango so oteli bachantre la tout wana banzembo na bango trop cher par rapport nandima batémoin de Jéhovah bamelaka na bango baleli bafere baboyi bato ya nzambe na biso lokuta merci batémoin de Jéhovah napesi bilo merci tamosolo akoma mondimela. Merci vraiment, image Zakitoko, le grand réalisateur Serge Lutouma, son président en bien malgré la difficulté pour tout ça, pareil. L'autre fois, j'ai lancé l'appel que nous avons besoin de vos soutiens vraiment, soutien pareil, pour tout ça, tout le monde est esclavagiste, maman tout. La maman de Yes Lupinga, Aouti Koloba, Tina Nini, maman de Yes Atika Kusambela. Après, voilà, maman de Yes Alodeli, vie à pasteur, prophète, musicien, apôtre, abus d'abandon. Ezalité que tu triqué en bon non. L'invité à Zawana pour exprimer ce qu'elles sont. Mais les gros problèmes des alignes, nous avons tiré Yemoko Mandéès, parce que je la connais, non, moi je la connais même pas. Ni dans le côté non, je n'ai même pas opinion à dire. Parce que vous voulez battre les autres pour édifier Pépé de Dieu. Yo, on a bonne sémence. La Katina yo. Parce que toi, tu as deux semences. Nous avons la sémence négative et la sémence positive. Il n'y a pas le moyen. Non, nous avons le choix. Nous-mêmes, Tommy et Bibi Somo. Ngai on a simé le micro. Ngai na zolo babino bozo ka même moi je les connais la zanane. Sémence on a 4 zanane. La sainte parole nous dit très bien et que le saint continue dans la sainteté. Continue le faire bien. Batomabé continue aussi à ça et à ma vie. Ce qui veut dire que tu as deux fruits, tu as deux genres à personne. Tu as bateau l'âme, tu as bateau ma vie. La preuve en est que la parole de Dieu nous dit clairement de ceux-là que le nom ont été écrits dans les livres de la vie avant même la fondation du monde. Les prédestinés, c'est ça, la prédestination. Il y a les gens qui sont prédestinés pour le royaume des cieux. Ce qui veut dire, il y a aussi des gens qui ne sont pas prédestinés pour le royaume des dieux, pour le royaume des cieux. Il y a de ceux-là que le nom n'est pas écrit, le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Ce qu'on montre au combo naïe, ils ont écrit dans le livre de la vie. Il y a combo les a écrit dans le livre de la vie. Et puis ça, il y a naïe, non a convié moninga. Il y a naïe, non a kolanda o moninga zosala. Si un chrétien, une chrétienne, avant Nanda, parce que pasteur a la locuta, parce que musicien on a qui n'est comme là, Masanga, pasteur on a alala qui n'a moisi, pasteur on a dévergé mon amitié, pasteur on a bimi na cercle pour que ça la campagne, pasteur on a zolé moi mabonza, il ne prêche pas le vrai parole, pasteur on a basimi bakis, ok pas bakacher, moi Nzambe on a éviter qui il est, d'où il provient. Et c'est clairement. Mais comment se fait-il avec la Bible que nous avons tous les jours dans nos maisons, nous ne lisons même pas pour savoir réellement que nous allons qu'on y a. Est-ce que nous trouvons à côté de cet abîmé?
Non, il porte le titre. Les titres, ça ne vaut rien. Il est un pasteur, c'est un titre. Papa, il a titre. Apporte ce titre. L'homme transmet ce qu'il a. Jésus-Christ, il avait le titre, on est un Messie, parce que réellement, il était le Messie. Jésus-Christ a tout mis dans mon les 60 bakei, binu salanini. Pierre et Bimi na katinaye. Le titre est à Mokolo au Pierre Azalaki nango. Non. Et outi na katinaye ya motema la semence on a atoza na toilette on a mbeto bike na na mona nzambe. Atoza na toilette on a mbeto muto mona to ebi na makina obi na na ndoki na mona saka. Donc wana ba kosela ngote. Ils a conscience à mutu. Il se connaît qui il est ou esikani yazali. Pierre a répondre na katinaye. Tokende wapi, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui es le Messie. Au biso, to bande kozela. Jésus-Christ a répondu à Pierre quoi? Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair. Ce que tu as dit, c'est la révélation qui provient de mon Père. Bakokende wapi. Lelo moi nzambe fois yeba. Quand je suis à la maison, je ne prie plus. Parce qu'un pasteur a fait 2 habits, parce qu'un prophète, maman moko boy soi-disant, à quel coton dit ça plaît, parce que ouais, Platon dit ça rappelle, mais moi dans un ben a yébité si t'as niazo ok. Peut-être yébi que la ben a le bon moment na ici. Bien, au même le moment na yo, au sali parcours na yo, au mena qui libère comme un temps moko au bois qui libère, ce qui veut dire faut se cause ou marche, il y a suivre. Maintenant tu vas où? Oui, que non kufalanga. Mais après l'amour il y a rien. Qu'est-ce que nous promet la parole de Dieu? Pourquoi tu as dit que bossa na promesse? Oh Jésus-Christ a lobby. Est-ce que tangu na koya na kokuta konzima? Est-ce que tangu na koya batu bakoye bako résister dans les jours redoutables? Gloire à Dieu, yebo konzambe le quoi yeba ki a lobby que soki ba jour oyo ezalaki a korumela, aucune chair sera sauvée. Mais yebo na bonzambe na mawana ye abi à cause de cela que moi je choisis. À cause de mes élus, à cause de aux escoliers, de ce que nous faisons aux escoliers, je vais réduire ce jour-là. N'a réduire le jour de souffrance, n'a réduire le jour à ma baie. Ce que tu as dans la promesse, pourquoi ton bébé ça va bon fruit na biso? Pourquoi ton bébé ça va bon semence na biso? Parce que mon tout le monde va tangi combo ya gege. Non, il a démontré ce qu'il est. Qu'est-ce que tu veux? Oh yeah, vraiment. C'est l'erreur du quoi? Moi je parle si j'ai une erreur avant que Bino Monango, tu vas dans les grands réalisateurs. Je peux répéter. C'est une erreur, on peut répéter. On a tous les temps. Il y a que ça parce qu'ils ont directeté, ils ont indirect. Comme la bande ils ont indirect. Est-ce que vous comprenez? La personne dit ce qu'il est. Et le connu les autres ça maman. Moi, j'étais vraiment déçue. Maman n'a pas de ça, lobby, vérité au Yamoni. Mais je suis déçue que je suis à la maison. Non. Ça va n'anda que comme il passe. Il y a le faux, bien sûr, parce qu'il existe aussi le vrai. Biso ne bananza metolingi to la nesika population ezali. Biso bananza metolingi to nesika ba miracle ezali. Miracle lango est-ce que ce monde a connaît avec la église a fongoli miso. Koloba ko muninga te le soir disons to kola ki to mona ki sirène école. Non. Koko na yomoko, cousin na yomoko ozaki avec le boité, à quelle église, à quelle campagne d'évangélisation, à quelle camagnola ou martyr, excusez-moi, à zongi intact Michel Moni Makolitango. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que déjà mon yango? Donc non mon yango, mais tolingi toujours et sikanieza. Pourquoi? Parce que nous ne méditons pas la Bible. Jésus-Christ a lobby, bako sala ba miracle moko. Oui, si c'est possible, les élus bako bunga. Bible lobi yango, bako sala ba miracle, bako koi sa même ba étoile koi na se, ba moto ba bimisi. Mais n'y croyez pas. Il est dans le désert, le Messie. Naza kuna te se faux. Donc c'est vraiment vous êtes attentifs. Tout là la deuxième partie, le grand réalisateur, ça qui nous a ma casse. Pour convaincre maman grand réalisateur on va écouter des choses attends ils sont pété dans le cas mais le col qui dignité qui crédibilité à Boulia Batalhador là vraiment et on sait tout ça dit que ça là à Fongola qui motema le grand réalisateur a convaincre à Fongoli motema tout là la deuxième partie de l'émission. Maman DS
ngai na nga bakisa question moko na tamboli na mboka na biso émission na biso mule bataladora bandi bozona na biso eza émission eza apolitique mais lelo yo tomoni makambo oyo nyonso esalami mama de espoir ya basala nzambe. Est-ce que vous avez veillé? Est-ce que vous avez prié? Lelo parce que pour nous moni mboka komi salité na kolobango boye mboka komi compliqué lelo par ya basala nzambe eza nini bino ba fidèle bokoloba nini na basala nzambe nazaki fidélité nazalaki motei mais longola na bamaka na bikina okeba bata témoin de Jéhovah mama na longoli bino batei bango batei ngai témoin de Jéhovah nakomi yaya nde babenga ba témoin de Jéhovah benga bato bayaya banda lelo naza muta témoin de Jéhovah nakomela bière nakobala nanga kolinga ba frère bajibe maman motei est-ce que par ya basala nzambe est-ce que si bosali ba veiller bosali ba prière bosali ba croisade ya minene pour soutenir mboka au Congo papa nanga mutuna mezaki toko pe la CP na mais papa basali ya nzambe la République démocratique du Congo basali ezali basali ya mbongo non mama basali mais batikanga na lobako papa na ngai bazali te nazoyebi biso que je dis vrai na tie liboko nanga bakata basali ya nzambe la République démocratique du Congo bazali te papa totangaka ya Bible ko na Israël bana Israël bombo l'Égypte baleli balobi tant baleli zamba yoki atindi liloba pour liloba siko na bango liloba to osala ezali batata biso ba mabsote eza la parole de Dieu au moins ezala makomi ya bato moko to boya yango mais soki eza makama nzambe faut tout mona ngo kokokisa ngako po ni Congo zo souffrir beaucoup toujours ba mama politique te ko ba apolitique mais papa na ngako le basala nzambe Moïse envoyé à zone d'Israël à qui pour l'Égypte abimisi ba l'Israël na Congo amemi bango ba l'Israël ba ki kopika bongo Congo combien de basali ya nzambe o bazo sala ba miracle ya mabe kaka po ya solo ezate soki ya solo ezali bo libérer Congo ko de singa yo oza na ba problème na basali vraiment na zo kayo komona oza na ba problème na basala nzambe maman de ba miracle nyonso esala na nyonso saka ya mabe ya lokuta papa bazo tambola bazo mona papa lokuta na tambola na mona ba aveugle bazali tout la papa yeso alobaki ya tanga zo tambola. Il faisait pas de miracles par rapport à Kobe là-bas, tout le livre des vies, ceux qui allaient à tout temps. Yes, vous allez sur la combien de choses allez. Ta foi t'a sauvé. Papa, foi congolaise en Nzala. Et qu'on sauve un anime. Congolais comme un big pasteur. Pasteur et comme une commerce et business. Merci les États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui tapent, pour cette église qu'on a, comme une taxe pour aider aux commerçants, le bureau s'enrichir. Pasteur a dit ma quête est pola. Chemise est pola. Et la maman la montée, lobby, pasteur la jeep. Lobby pasteur la 4 ma pam. Bandimi ou bapesa mbongo. Ba pauvre jusqu'au preuve du contraire. Nazo révolté ba na Nzambe l'église et quand la République démocratique. Amades, ko kayo koloba nazo mono za choqué compte tenu ba comportement moko oyo basala na Nzambe ba mission chrétien basalaki. Lelo ba te belé bazo talo na kati ya émission ya batalador. Mama, okoyi koyebisa bango nini na ba o ba lemba, ba o ba fana ndo c'est pas ça mais on se dit. Bandeko balandi o bozo landanga na mulia batadora na lobi bolemba te me boluka nde solo esiko la bino alors pona lelo bo fanda boyoka ba charlatan na bazoya te po bazoluka ba propre poche na bango ndenge Matthieu lobi bazo te évangile pona libumu na bango eno po bato ba bongwana soki babanda koteya po bato bayoka lelo banzambe ba bongwana mais bato ba bongwani aussi longtemps ba mandia bazaka mendicité zoleka bango moko ba meli bangi bango moko bato ba drogue bango moko bato ba maison ya lokuta bazoya kozwa bino pe po ba yiba kaka mbongo papa motei yoka ngaka na couche moko ya batambongo osokele yo soka batele soka kila mbandaka awo osoka batele soka soka kula na fefo ko ba piki me mama to ba ka ba poto ba na ngola ko ba dia ka ba mbongo to zonga no pasima évangélisation senga mbongo ebele tant suna mbongo ezaki bozwani yo qui ko évangéliser pas toi bungi poso lobiko yo comme ko ba mbongo hier fozo avion matakuna kwa zonga sengi mbongo mama c'est quoi comme la politaire c'est quoi yesu la baron politaire ba mazaka ba bimisi nzambe incapable au moni place bato ya bakisi ba ye ba bani ko ya ko ba flamation sur mboko na biso pour ba chrétien ba bimisi nzambe la baron aza incapable Jésus ne fait rien Dieu aza ko exister te bato musu ba boye ya moni ba bakina ba loge OK nzambe la biso azo sala ba moni ba bimisi nzambe aza stérile
comment maman nanga et ceux qui battent pas au tambola ceux qui battent pas au vivre au babota la te bazo bote sous-bassement la Bible nzamba sala kana ya nga ngoni pasteur soko ngana tanga bakomona kotanga pasteur azomima na cercueil avant que l'on la campagne. Non, c'est pas vrai. Mais je te dis la vérité, la yebi aza à la bumbu. Sans la ndanga ko nga pasteur na abimi na cercueil. Vous croyez, moi je sais mendicité ma pasteur. Pasteur bilo ko mona msiba ko benga. Allô, ngana zela ki ngasa lokuta parce que moi j'ai déjà fait ça. Mais je te dis la vérité, l'émission que j'ai déjà fait ça, un grand homme de Dieu. Sans qu'on vienne citer, parce que moi je crains rien. Un grand homme de Dieu a perçu tout le monde. Et un ami à moi, me soit boyé avec des esprits pasteur, pourquoi tu as fait ça? N'habite dans la moye pour Natal Saban en Zambie, Zamba c'était la République démocratique. Et j'ai appelé la changer pour le pas pour dans sa vie. Maman, n'invité au web ça bateau azotala yo nini. Est-ce que na Congo évangile les allés ou na Congo évangile les athées? Parce que sur le Congo na et Congo tout le monde a grand pasteur. Mais au Zolobake, est-ce que évangile na Congo est des athées? Papa évangile les athées. Ceux qui évangile les Congo, Congo est aussi bien boité. Mais même ceux qui n'habitent Israël en Égypte, il y avait que Moïse. Mais Congo bossa va plein à martyr. Le côté de ça mais c'était ceux qui maman moi n'attend à comboter bazo ça va plein. Maman nanga na lobi wera ceux qui habitent la martyr ça les plein. Moi na nzaba habitent la martyr ça les plein na ba okota. Ka ba wera wala. Na banal. Les convertis ba oyate parce que so teli bato tout ba boyi ko sambela papa moto tout abali ko bima ko l'évangile que nzamba existe pas. Dieu n'existe pas dans la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a poussé les pembés na bango? Oh papa na. Mais de date. Na leli na sens que la émission ce qui s'est fait, c'est pas ce qui s'est dit. OK, Jésus ne gazali wana azali oyo ya lobi yango nde oza ko sala mepa na ye. Mais c'est différent na bataille. Maman, ce que tu me dis qu'on a bien, na comme na kana mais yemoko Jésus-Christ. Na quatre églises na yaka 12 personnes. Mais le baplan tout ce monde maman tout l'obsession est-ce que plein zamba za kana plein bien zamba kana. Papa na be on kana biso de la lobi mbote le sous la zone c'est ba ba américain pour ceux qui kula pour bâtir temple no babino futa batate. Pour ba yoza commerce ou ça business. Et ce sont moni que évangile comme business. Et puis l'église fait entreprise, il faut dire que l'organisation. C'est ça que je te dis, organisation par rapport à quoi? Notre maître papa, Jésus, ce qui est côté à boye, full baye, allez c'est plein. Tout le monde a volé ça va pâter. Et c'est ma pasteur va laisser ça va pâter. Tout va pâter de laisser ça va pasteur. Contradictoire par rapport à la Bible. Jésus tombe à l'autre côté, à l'autre côté, Pierre a une c'est maître. À toi va voyer que sauter pour une salle. N'a pas ça multiplication des pains. Contraire par rapport à Biso, tu es foulé à tanguer Biso de la Bakite. Il y a 700 personnes. Il y a ma bonjour au Sénat. Jésus avait 70 disciples. Et il y a bango o akolia nzoto langai. Na makila langai wana kobika balobi o toi tu es devenu diamant. 60 bakimi c'est sur landai bango. Yeso a tout le monde 12. Bino siko botika li pona nini. Il a resté avec les 12. Mais là l'église ça 12 personnes ma fille au besoin dans Zambie. Ok, bah vrai homme de Dieu, bah on va s'accorder la maman Zanzara, bah 12 personnes. Église tout au monde a mouné la République démocratique du Congo. À Bonico, bah faux pasteur. Eh maman, ils ont confirmé bah faux pasteur. Vite que Nzamba bobeta yo. Nzambe écoute ça pour ngaya Nzambe nda sepe le quoi na moni a boyinga na za aveugle na moni nga baptime boye na biki pona ko yebisa bana Nzambe ke bolanda bango te nyoso ezongengeza olote boke na l'église blo manzanza omoni ba pasteur a Congo ko ya malamu ba pasteur ko ba Didier Lompinga ba pasteur ko ba Cloviste ba pasteur ko ba Claude ba pasteur ko ba Biba to bango wana nanu ba komi na bango na branchement te bazaka na ba manzanza. Oh maman le belo comme malamu c'est que branchement ezani nazo koma na comme na l'église mususu bazolata ba chapeau mususu bazolata ba singa ba mususu ba otona komba Jésus-Christ maman banani ba memeli biso eloko na Congo. Nzala. Batu baye kosambela pour maman nzala tenga na moni la santé malamu maman papa malamu maman au moins le quoi to salia batu basambeli pona koluka bokonza likolote au bible bi chercher premièrement le royaume des cieux mutase l'église de Polanza na bit sombo sikoyo tanga boni ke lokona yake pa nzambe nzambe na beso na yelelo na boki boy lobi la tongo biyu akopesa nga kenchi na boki boy lobi la tongo général akopesa nga ba ko kuta nde pa nzambe ka calcul wala te chercher premièrement le royaume de ses repentance maman ni repentance mulai make na connexion papa yo ebi shabalaka te omona bango
au monde ba ke papa maikari to mona ka bango surtout na bon marché nga kila okuta ba onde mususu ndelo ko boy singa ko sambela na kei muninga moko ameminga po ba ne ko initier na papa ce qui est grave pour la senga qui est bon na lande la bon marché na koma wana na kuta ba cadre ya mboka na Congo na kuti ba grand homme de Dieu ba komisa ba tubamba bumu na bambisi ba nini ba okelaka ba Nigeria na kamo ba ndelo ba bon marché ba yebi fais la cité comme ba tupo ko ça va bien cité la cité cité tes maman oh papa na ngai ba ke ba branchement papa ba branchement ba zui ba kisi o ko bona so ka solo ba na mushor na zo balusa yo zo ka salane chobolo ko shinda shabala c'est quoi quelque part bino pe botinga ba passer pour que de kuna parce que bon la na place ba zo kuya ba zo sanza bino zo mo ba sexe to bino botinga passer ba kota kuna yango na yo comme ça bana nzambe botika ba fantaisie yesu asala biloko la te prends ta bible lis ça convenablement des fois la biso bana nzambe to ni kotanga te ce que ça la livre de vie tanga yango tout est écrit kuna yesu a tout dit nzambe alobi nyoso botika lo bimisa nzambe za imposa papa yo ba tio Thompson nyo katambola libumunanga soka baba kilo stomba ça libumo zo déranger et bongo nyoka c'est quoi na sexe nanga avant ki ndenge nini ba fantaisie muta abimi ayena mungwa abimi ya ngala boya biloko la po ba contaminer na bino sala te on ko dénonçango baza na biso awa batuto batongi bandako minene baza batu ya lokuta bolanda ba pasteur ba ndako la mikena ba 12 personnes nzamba afanye pas là-bas moko mona ko bika na 50 100 boya bango Maman Opinga, na évité ce que vous pouvez savoir ton mot oyo évite commune une zone centaine Angola place Mama Inasia Marusta Silva Zali ya so musala na ye oyo tinenga na Congo pona mipango so na bino. J'habite au pesa monte pour ton mot au pesa na makina poto partout pour on va passer de temps partout. Papa na ngai na sepeli tika nzambe ya Congo apambola yo. Panzambe ya ba pasteur, panzambe ya ba chantre lo kuta ba musicien, bo ka ba chrétien te. Bozo yeba banzembo la bino bolongola ka Yesu banzembo le ko teka malisute. Poto ko somba ya ba wera ya ba fere parce que bango bazata ko éduquer sur la manière mususu. Mais ya bino to ko tika ka ko somba ya ngote parce que bozo ya ko kosa ko bundisa batu inutilement na ba vola bla lo kote bo ba mami ata ba sirène, bona biloko la biloko otambola ngo bozo fula ka ngenge. Papa na ngai, c'est regrettable comme on a qui bato ba mibengi bato na nzambe nde bango na ba yeko détruire bato nzambe ba mbote na ngezeli ko ba bato nzambe ba politicien bakenda ko lia mbongo ya gouvernement po bazwaka ba carte électorale au bino bosala ko Angola bo teka bandimi na bino est-ce que c'est vrai to boza ko assassiner bon vous êtes pas des hommes de Dieu na ko citer bino ko papa boy mbote la bino nyoso bola ndinga partout dans le monde. Olga Lompema continue kaka ko batela bato za sona Rwanda la Florence Batolomido maman Foro na pesi mbote boza ebele bo comprendre méchanceté là parce que évangile cause la détruite nous sommes créés pour le but de créer merci la pasteur ya malamu ko la pasteur de Lompema pasteur Clovis na pesi mbote mingi na IC News o yambaki biso lelo na pesi mi ya Tembo Francis mbote no ebele pe mbote na papa en tout cas mbote na mikili nyonso bandeko vous se révoltez vous êtes des vrais chrétiens bobo ya bala bala bino makamba beko retourner à l'authenticité ko ba ingeta bino sur la pese bino mbote bata simo kimbabu batani tozonga la vérité évangile za ko famille yini le bloc vous allez ko dénoncer bino papa kuna simu ko na ko tanga bino le malo ya merci mingi balandi ya émission Mouler Bataladora ngai lelo soki bomoni na simbi micro mais ali musala na ngai te nazali visionnaire au Boka Serge Lutumba ezangai nazongisi micro et place ya mukolo na ye au micro yoko la kaye Mama Inasa Marista Silva à vous l'antenne. Merci beaucoup le grand réalisateur Serge Lutumba, merci vraiment pour notre travail maman de Yesu Lupinga aussi merci vraiment et le Kouana deuxième question papa Nabiso Serge Lutumba côté ici ça vraiment éducatif ça vraiment fortifiant je Koloba Makamambo Kandego Nanga content de ce que vous avez. Jean-Baptiste il prêchait, répondez-vous qu'à le royaume des cieux proche. Oyatuni, il y a aussi les soldats qui ont demandé la question. Si vous prenez tout ça, Abiboyi Bambonga, Biloko Batouté, vous confisquez Biloko Batouté, vous dépendez de la salaire. Tous vivre temps, oh, s'il vous plaît, nous ne disons pas que tu es bon là. Bien sûr. Comme l'exemple il y a Israël là c'était l'histoire pour que l'accomplissement est yassiko donc on est allé qui auto ça l'examen à 4 classe au ça la brouillon tant aussi si brouillon au tali ok après ce que on a feuille il y a examen pour la corriger maintenant nous vivons le temps il y a feuille il y a examen
Tant on fait examen aussi la apostole de correction le la fait. Tous ceux qui vont attendre à faire examen. Dans on a fait examen, on a souscrit pour expliquer dans faire examen que la salle qui x 2 carré moins v non, ils ont pas réponse. C'est le temps que nous vivons. Ceux qui sont bon délit, ceux qui sont les pour la manzambe, bien sûr nous avons ça, mais Dieu ne va pas faire il y a nous se tourner à ma bene à ma lame. Non, c'est que bah juste tout comme bah bisaka bah juste tout ça nous sommes bébés non. Jésus-Christ est ici à l'Obaki Yango. Nous vivons les temps de l'accomplissement de la parole. Quant à nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, vérifions un peu le livre de Daniel. Daniel a lobby. Pour la Pino Botangaka, quand vous verrez ceci, la place, il y a sacrifice de désolation, côté, il y a déjà que beaucoup de temps, il y a faim. Apocalypse, c'est que, oh, il y a une intelligence, il y a calculer. Jésus-Christ est yomoko à lobby. Ce qui te moni likolo et yindi, to yebi ke mou le liko beta. Mais pourquoi pas nous comprenons aussi les temps que nous vivons les enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas. Tout ça c'est ma otala. Moi et fianati ki to ka cheka belo hein. Et fa ona somi mutuka. Ndeko na nga fa ona okufa ndeko na ngai ko comparer bien na yote. Gloire na yote na gloire ya voiture ndeko wala. Papa ozana jini moko na jini mibale, ozana mwasi na yo, boko la ba na yo, dépendre na sali na yo le royaume des cieux pour nous. Oui, bien moto on a talifé le bien. Et ça passe. Vraiment ça passe. Bible le bien on dit là munene, porte à munene. Tika bomba kota porte à munene. Biso to kota mso porte à mukinde là mukena banzube. Mais nous hériterons le royaume des cieux. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre que le royaume des cieux appartient aux enfants de Dieu? Pourquoi? Kota la ne kota la tiveste, kota nos souffrances à commoter. Non, nous mangeons, nous vivons. Gloire à Dieu. Demain, nous allons en place. Ce qu'on veut péter, gloire à Dieu. Bible le vit dans circonstance nyonso to kumisa. C'est que l'inko loba ma pe kozala bola mo kozala. Pourquoi surtout dans des circonstances ça passe tout comme murmurer. Surtout murmurer, tout répéter le même histoire peuple Israël la désert. Non, peuple Israël pour te dire qu'il a promesse na bango ya terre promesse Canaan physique. Nous et bango, tout ça na promesse kakamoko la vie éternelle. Vraiment dékonanga. Kalamingité mettre la mission là pour corriger les devoirs tout ça l'examen. Ne perds pas ton cœur parce que nous salanzabe moko à yibi nous salanzabe moko bien à cercueil à saliba plein oh maman 100 jours oh maman des non on les a makama bana diable tika bango basanisa na ba nous tala ya yo soki ba yebsi bango ki ba carte de lecteur bien sûr parce que pour la lobby à mon Bible il faut qu'on respecte. Nous ce qu'on va voyager va obliger au carte ou à la moi nous avons voyagé des faut qu'on respecte mais au qu'on voter parce que tu vas voter qui non moi aussi ça se passe la vie nous attendons que le royaume de Jésus-Christ pour tout passer ici la Bible le Bible koloana passe kozalate minyo kozalate maladie kozalate nzale kozalate nous tout le monde ezara na moté tous en abiso bien to kangamité mande bonanga s'il vous plaît ton etikali qui sont qu'à te comprendre en go nzambe kamata Jésus-Christ oriana biso moko pe to so ça Bible le bien bino moko zo tarder pour ya. Pourquoi? Parce que to tabaji tozaka na tanti lelo olula mukatongo mamozo kanisa on quitté on se reconfie si vous allez parler d'elle ce qui est mon corps peut m'aziper manai cherchons premièrement le royaume des cieux muka vina yo communication nzambe senga bolimbi si butu ni sola na mabete parce que Bible le bien awele kwa moyibi toutes les prophéties kokisama mais les temps personne ne connaît ça parce que les disciples lui ont demandé maître dis-nous le jour et l'heure Abi ni le fils quand il était sur la terre ni le fils ne connaît ni l'heure ni le jour. Avant là la bonne la singa bolim c'est pas nous misanga na zamutu betito papa na zamutu pardonne-moi na ça la sanctifier parce que je sais pas quand si tu viendras la nuit ou le jour. Tant la mouki na tango je remets ma journée entre tes mains batte la mana koyate tout éviter le kuta tout éviter qu'il y ait escroquerie contentons de ce que nous avons demain appartient à Dieu l'or et l'argent lui appartient ce que tamoli na bosembo tu verras la main du Seigneur oroza na koliate oroza na kolate aux âmes de transporter, aux âmes à la que Dieu nous bénisse. Bible lobi, aux âmes ayoka, ayoka, aux âmes anzima. Je remercie le grand réalisateur Serge Lutumsa Makasi. Il y a un moment où Kebo Obasa qui est dans Congo vraiment. Que Dieu vous bénisse. Infiniment, on allait remercier et inviter Nabiso, la maman de Yesu Lupinga. Vraiment, ça m'a pas mbola yo maman.
Naliko remercier tout peuple de Dieu. Bino vous aura ton abino. La charger l'unité pour nous suivre Moulia Bataladora. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous faisons ce travail pour vous. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons vraiment besoin de vos soutiens. Financièrement, spirituellement, matériellement. On a besoin des appareils, on a besoin de la finance. Parce que tout le temps, on a Congo, tout le temps, on a celui qui est zolia. Tout le monde, on a vraiment ce guerre en Israël. Il faut qu'on fasse comprendre que tant oyo ce biblique, tant oyo chamish no likolo. Parce que même oyo aux en guerre, na oyo avant de s'écaper Zali, mort qui par plasté, liwa et kota kabisika n'est-ce pas? Bien sûr, vraiment que Nzamba Pambola Bino infiniment. J'ai besoin vraiment de vos soutiens. Ba numéro na biso ezali wana okobenga biso la direction de Moulia Bataladora. Le grand visionnaire Serge Lutumba Azana disponible. Téléphone, numéro ezali affiché puis ezali ouvert à tous les temps. Nali ko remercier ba partenaire na biso officiel. Que Dieu vous bénisse surtout ba oyo ba tchaki ba mbona bango pour na voyage na biso. Le pasteur Timothée Adelado Kabe Azali visionnaire. Il y a église Agua Fonji Divida Mai Yabomoy Awanangola na Kuka. Vraiment pasteur l'ambassadeur l'ambassadeur Timothée Adelado Kabe, que Dieu vous bénisse infiniment avec toute la famille. Nous remercions l'apôtre David Panzou, il est le visionnaire de l'église Mairie na Ojaenda. Que Dieu vous bénisse infiniment, papa. Nous remercions l'Issoussou vraiment appuyer qui le grand visionnaire Serge Lutumba dans voyage. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous remercier pareil partenaire Nabiso, la maman Bibi Tanton Niangi. Que Dieu vous bénisse. Nous remercier papa José Pierre Diavanga, papa Nabiso. Qui encourage à Kibiso. Abima na continuer à Liboso, papa. Que Dieu vous bénisse infiniment. Zama Baxelo Mikolo parce que Moulé Bataille de temps à Paris. Tout le monde a l'issue vraiment, papa. Nous remercier l'évangéliste Marco pour ça. Que Dieu vous bénisse infiniment, papa. Bon, on a bien les ogangati lolo. Nous remercier Aboubaslo Congolais en Australie. Que Dieu vous bénisse. Yaya Baleki, Yemoko Yana Biso Liboso, Gisèle Lumbu. Que Dieu te bénisse. Nous remercier Mariette Ngola Kalamba, Ina Gabon. Que Dieu vous bénisse. Merci na piso sous son mot, vraiment na équipe na biso ya Moulia Batalador des Ana Congo pour Kalami Gitewana. Tout occupé bino vraiment na décembre Moussa les Omata. Vraiment Moussa les Omata. Tout ça va notre kineli. Bon, on a remercier journaliste dans encore. Vraiment Zama Pambola yo na oka qui va salutation na yo c'est la Moulia Batalador. On a remercier Pati, on a remercier Titi général. Vraiment équipe Oyo Nyonso et Sangana Kina les grands visionnaires. Papa Gabi Amisi, Zama Pambola Bino, Moulia Bataladora. Kalami répété to ya on a vraiment des sommes dans mon personne. Donc vendre ça vraiment ma solo. Et cause à la bien parce que to banaki mukie grâce na Bino vraiment oh boissistara oh bossa boni na chaîne. On a pour ça bossa boni les plus. Je remercie toute l'équipe de Moulia Bataladora, partenaires financières. Que Dieu vous bénisse infiniment au prochain numéro, ce qui nous va permettre. La famille Bikembo, Merlin Bikembo, Pati Bikembo, Chantal, Yabaleki, Janine Bikembo. Que Dieu vous bénisse infiniment. Famille Malekpelo, famille Lumbu, Nzamba Pambola Bino, vraiment. Nous sommes tous ensemble. Au prochain numéro, ce qui nous va permettre de couper un lissous.